Mati Kasongo. Kasongo Mati. Mati Kasongo. Bon. Garçon, lève-toi vite. Abonne-toi chez Mati Kasongo TV. Parle-en à ta copine aussi. Vite chez Mati Kasongo TV. Chaîne ya Ngouya. Mati Kasongo TV. Exceptionnel, l'homme qu'on appelle Mati Kasongo, Matkas de longue date. Quand même tu sais. Aïe. Voilà, chers téléspectateurs, il faut que vous suivez en direct de prison Makala, précisément dans la commune de Bungu. Toye awapona Sabino était le Mike Mukebai, Azobima Lelo, na prison Makala, Tokutaina, Bamama pour la toute la bango, impression, Mbote maman. Mbote, impression des années pour l'emploi Lelo. Impression des années que Mike Mukebai, normalement, physique pour naïe billetté, mais dans la Keming na TV. Azad député Oyo, ma vote qui a l'obéla pour la biso appel. Chaque fois, on a ceux qui mutu et voté député à le parlement à Kangi Maboko. Mais il y a un dima qui est à l'obéla pour la PEP. Alors, que ceux qui a recouvert pour la PEP. Mais ce que nous avons payé mon état de droit, on a fait un bravo à Félix, la présidente Félix, c'est pour après si nous avons état de droit, que ceux qui m'ont fait à l'obéla Mabé. Donc, il y a l'obéla qui est camboya visa, la grande scène à la Kuna. Et mon ami Paul, qui est Makambaloba, qui est qui c'est vrai, Batouana, parce que qui vise la loi, parce qu'on a retrouvé dans la prison. Bon, ça va conduire, ceux qui députés à Zola Balikamo, il faut qu'on ait Balikamo. Est-ce que c'est vrai ou faux? On dit que côté à Mouton, on a ta prison. Mais le lingue open de Koma qui a ça, il a ça l'ensemble, ma finga, Kolobaka, Lobaka, tout ça, Baninga Moussou. Le conseil n'a pas sa carte à Mouké Boye, Kofinga et Zamabe. Mais ceux qui ont la poste à Koloba, les Kamezan Anzela, à lobby, mais Kofinga, même la justice à Bonabiso, et Zamalamute, et Zabakondanango. Mais ceux qui ont la vérité à mon ezali Mabé, Bebatubamoni, à l'embatter, à continuer le combat, à Biso Pepe, pour soutenir Simanaye. Tout ce qui est député à Founa, mais en 2023, ça n'envoie. On est toujours là, tous à 14h, depuis Babenga et Biso à Tozara Awa, Balobina va signer lettre, vraiment il a sorti à Soukate. On se demande est-ce que Nekoma Kimkebai à Kobimato, mais on est déjà 14h. Tozo c'est la rare en direct des prisons, on dirait moi nous à moi moqué, mais on continue toujours qu'on soit interview et puis on se retrouve on peut toutefois consoler la population ou ayez qu'on soutenir de Kolabiso Kebai boni bako bengala biso to poussana Jonathan est-ce que vraiment et comme sous prison ba tout karaboye mboko karaboye maman donc si to lembi makambo bana tango ya Kabila donc tozongi kaka na même problème tozali na ona Kabila tozo comprendre tende ko Kisekedi oza congolais ou oza ndeko Kabila po Kabila za congolais te Kabila c'est un étranger aya maltraité biso bon yo mwana mboko zui pouvoir okoza na motema wana te ya kibo papa toza na posa mboka oyo ezonga na ba norme na yango bako bengala kabiso be bako tindika biso bako tindika biso ba soda na ba mandoki soki to sali tete wa mandoki betia au juste toza wapi état de droit état de droit monsieur Félix c'est ça wapi bako tindika ba éviter na tindika biso ya ko tindika sko to yeba te au juste tozo kende wapi na mboka oyo Félix kata na no contrat wana sala na monsieur Kabila yango ezo conduire biso na échec tala mambo osala biso aussi c'est na ba minduki voilà je tindika biso bonzo ba mambo osala eza normalité to apona Mike Mukebai balobi ke apona ko signer mukanda wana robima babanda ko signer on a 14h todo c'est la 14h na kimia tozo député na biso oyo biso bana lingwa la to vota to pona to tinda ki ekuna na assemblée provinciale akende koloba makambu à propos ya lingwa la lokola bango basalaki makambu na bango na ndenga kuku babomba o biso député esika oyo longo banité l'état monique bango moko basali erreur ndenge bakangaki Mike Mukebai pona ndenga logique Mike Mukebai
basambisaki ye lokola bato nyonso tu te kobima na ye abimi na état de droit te balobi ete bayokeli ye mawa babimisi ye na état de droit te eza mawa te mama état de droit biso nyonso tu toza kotanga toyebete état de droit bakotelemisa liboso ya bazuzi osambi bazuzi bayoki yo nde bakateli yo to okokota to okobima merci beaucoup Kebai basali bongo te Kebai, en tout cas nous sommes très heureux, très contents, mais vous devez savoir que tout ce qui s'est passé est injuste. C'est totalement injuste dans un pays qui se dit démocratique. Mike Mukebai ne pouvait pas se trouver en prison en ce moment. C'est une honte pour la République démocratique du Congo. On nous a dit que le peuple a changé, on nous a dit que le Congo a changé, mais nous ne voyons pas de changement malheureusement. Mike Mukebai est un vrai honorable député qui veut que les choses changent en République démocratique du Congo. Pourquoi ils ont arrêté Mike Mukebai? Parce qu'il a parlé des 15 millions de dollars. Parce que Mike Mukebai a dénoncé. Parce que ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui préfèrent s'acheter des villas et voir le peuple mourir. Et Mike Mukebai, en tant que vrai député national, a dit clairement que je vais entrer en prison, mais je sortirai. Et aujourd'hui, nous disons tous victoire et nous levons tous les bras pour Mike Mukebai. Que vive Mike Mukebai! Que vive Mike Mukebai! Merci beaucoup, merci beaucoup. Et puis voilà, papa est précieux Zani na mkola lelo. Na lit oyo bino bobundi ba ko bengala ka bino tout le temps na cour boko kenda ka boko zongaka et puis lelo bolonge etumbangu. Omoni na ina sengo mingi na Lolendo. La kotambola na maju na ndenge sengeli soki na yebaka ndenge mwasi atambolaka mbe nalakisi yo mpona kolakisa wake na esengo mingi eloko moko nakoloba na awa mama Clarisse olandi biso ti awa to obandi na émission na ndako nasolaki na boss na yo ayebisa ngai kozala siko eloko nakoloba na minute oyo etumba oyo fo ozalaka faire na yango pourquoi parce que epesami na motu nyonso te wana jeune ba jeune ya âge na ngai bakosala mosala wana kosala te politique oyo tokosala na Congo yali politique moko boye ya pasi ba gaz lacrymogène ba masasi ba kokangama papa soki na lobi na longola pantalon awa po ya tabu mwana longola ngo ya elite na kolekisa ba cicatrice ya bitumba ya politique okola na ngai na ngo na esengo mingi awa ya komona bato baye ebele oya kobimisa mwana mboka Mukebai esika ali po esika na ali na assemblée ali awa te na prison ya Makala esika na ali na kati assemblée provinciale okola na malam nango toye kozwa elombe mobali ndenge komona boye olimbisa ngai mwana mobali oyo a sacrifié bomo ina ye lokola biso banso to akatemeni na ye pona etumba ya bakongomani nyonso oyo bakolanda biso na minito tokolemba te toko bimisa ye abimi na ye tokoyemba tokobina ndenge esengeli oyebisa bosi na oboyeke mwana mobali asanini abimi yo moko na terrain okomona ndenge bandeko ndenge nakomonaka na terrain lolenge mwana nungu ekosalamaka mwa bokebe eza te mpona ndeko bokebe yali te bokebi moko yali te mama Clarisse tala kandango bakosigne air nini poto bala bai 14 toala 14 olingo zonga ndako te nazali foto mona bato balanda biso tobunda totombola ye tokotombola ye na elombe tokokende na ye palais tolongaki etumba bato ebele bakanisaki ke akokufa na boloko heureusement gloire à Dieu il est sorti soki nayaki pasteur Melaltie Mabondeli nakomeka ta mwa moke tata Nzambe lokomo ezonga se epai na yo godempo yakanisaki ke Mukebai akokufa na prison godempo yakanisaki ke ali likolo ya mibeku godempo ilelo Nzambe akonfondre yo elombe mobali oyo bokomona ali libanda olandi ngai elombe mobali oyo ali libanda Nzambe azwi lokumu abimisi ye ali na sante malamu bakongo na eza do bato basepela olandi ngai eza état de babimisi na mawa ya état de tala moto nyonso akolobake Mukebai abimi na kombo ya état de droit akopesanga kanda tulonga pwani tobundi babiso okomona oyo tobundi makasi mpona mboka oyo ezala ndenge eza boye bolongo ya likambo ya état de droit eza awa te baterese kapangana bakufa barosi mukendi bakufa biso tokangamaki okola na ngai mama tata na témoin toaka na ye mingi na terrain ayebi ndenge tokangamaka
ayebi ndenge tobetamaka masasi ayebi ndenge bampulusi ya leta bayibaka biso basapato rien n'a pris nango le sacrifice que nous faisons pour ce pays rien n'a pris nango botika ba polémique ba pamba wana ya kolobaka c'est tant de droit et tout état de droit na ligne yango te apesi biso raison na biso na ndenge sengeli batosi nibe kwa mboka esika gode po ozali lelo na aipo na yo azale pasteur na otongo zo alaka mokambi na ngai ya eklezia ya kala na longwe kuna po bosolo kati na ye eyali te asaleli likambo ndeko Mukebai na motema mabe boyebisanga tala bino boko monte émission bolongola eloko te asali yango na lolenge esengeli te omona yango wapi moto asali mabe po ali paster na yo kele mawa te osali mabe na kondane yo na longo na église komi na ngai na église na parler na ngai moko pasteur ngai moko ancien ngai moko chante ngai moko pour bapatisa de bolembisi biso olaninga malamu mwana mboka est-ce que ndeko akozonga mosala na elolenge esengi Mukebai nkoso tala elombe mobali oyo komona oyo elombe mobali oyo azongela mosala te bakanga maka mpona nini balongolaki bahumilité na ye mais ezongi sikoyo natikali na étape moko nayaki na problème ya koleve bahumilité na ngai sikoyo nakomi député nakomi député sikoyo tikali deuxième étape wana ezali que basuspendaki biso na une année tozali déjà na 8 mois Maël est trop, 8 mois madame. Maël est trop, qu'on a pas mboula yo. Non seulement parce que ça 8 mois, ouais mais ça on est ça que tu sois athée. On a dit ça. Donc on Maël, na bombi. Prochainement moi mboka ngalo to. Lukanga ito ça une so bi que so bengai. Na za kana na so o ya mbanga na ndenge tsengeli. Bon service. Allez. C'est la victoire du peuple congolais. Le peuple vient de gagner une fois de plus. C'est la victoire du peuple congolais. Oh, de bon bonheur pour lui. Bye.
Mukeba et le peuple. Tomachaki, Tobelelaki, ça fait 5 mois Yangoyo. Mike Akuna Boloko sans aucune raison valable. Pourquoi a dénoncé 15 millions? Pourquoi a dénoncé Maye Oyo, président de l'Assemblée provinciale, Godin Poyi, Akosala, Nangobila. Pour na manso wana ndebatiaki Mike na Mukeba na Boloko. 5 mois sans aucune raison. Pour na kosepesa Chilombo, pour na kosepesa Kabila, pour na kosepesa Kamere. Lelo Cour constitutionnel atako baboya kiko kata likambo pression leki na libanda pe na kata Congo bakati likambo lelo esengeli abima yango moni bana Congo baye nous espérons que ça va manœuvre na kati yo maloba te ezalaki na même ko balobaki ke asenga kaka pardon ba ko libérer est-ce que asengi pardon pour que asenga pardon pour na likambo nini Mike ayibaki mosolo ya moto te afingaki moto te ayibaki loko te asengaki pardon te ba ko tika ko senga pardon jamais. Ça concerne pardon à Nini. Quoi dénoncer Baïbimbo Mboka? Quoi dénoncer 15 millions? Quoi le bête de Chilombo? Atika il gagné l'élection tende 5 pardon. Alobaki ali combattre. Bolanda qui était na kati ya prison. Mais à détention les alliés inhumaines. Donc Mike ali combattant pour la liberté. Aza na prison, aza na libanda a continuer à défendre le peuple naïe. Topesi merci na Baïban Sobaye. Topesi merci na tata Mokonze Kolo Congo Martin Fayulu. Oyo atiaki boko na libenga pour être makambo esila. Topesi merci na coordonnateur la Muka. Oyo atelemaki pa lobete. Mike akotika na prison susute. Babelela ki na poto, babelela na Kikwiti, babelela na Kisasa. Lelo akobima esengo na biso zalete. Bana Congo banso baye koyamba ye. Bitumba ezali ko continuer. Omoni lolenge confusion za na kati ya ville. Lolenge via bato yali ko beba. Lolenge biloko note matitalo. Na Mike Mukeba lokola bimi boye. O continuer bitumba pona ko libérer mboka na biso po Chilombo na Kabila esengeli bakenda. Ba BBC ekolo bazongisi Congo sima. Baye maloba to ko loba lelo esengo yali ndenge baninga nyonso tu baye awa na to dibino botoni de. Mati Kasongo Mati Kasongo. Bon. Garçon, lève-toi vite. Abonne-toi chez Mati Kasongo TV. Parle-en à ta copine aussi. Vite chez Mati Kasongo TV. Chenia Nguya. Mati Kasongo TV. Exceptionnel, la langue qu'on appelle Mati Kasongo, Matkas, de longue date. Comme un petit stade. Aïe. Mama,